Merci na balandi nyonso ya tokomi wapi na certificat précisément na limité 8e mairie ngambo oyo ya poilu limité industrie produit ba koto eza ba usine bani mais eza na batu oyo basomba ba mabele na bango à bien et uniforme baza penda na presse principale oyo babengi kombo bière eloko nini naye kosala awa namoni ba drapeau ya IDPS c'est pas dit que ça siège à IDPS mwana mboka mote na lingolo ba mwa makasi c'est ça toza limité précisément place na quartier Ndano sur avenue Koudir namoni lupango eza na prince eza na point namoni oye et pas honorable Eliezer comme député national lelo ngai na ye awa à travers natala eloko nini oyo ezolekela yo eloko nini ezolekela yo awa place oyo totelemi na soki na ye pa ya ndeko Eliezer mpo na yebi à travers les médias asungaka bato nasomba lopango oyo ezalaki concession ya une société bamorcele yango batekela biso na moto azobongisa nga liboso awa ngai nasomba jisa na point ye aza na 8e parcelle na kati ayaka kosenga mpo atia conteneur c'est-à-dire asenga atia conteneur oyo oza na presse principale ntango na boyi akei kosalisa mokanda oyo autorisation précaire mpo amettre baconteneur na ye après conteneur nga bana kotekani atiaka mpe conteneur te akenda kofunda nga afundi ngai tobandi kosamba sikoyo ntango omoni ke esimbi te aye kosalisa mikanda mosusu toki mwa malemi lupango eza ya yo eza yanga ye aye kosenga yo mpona kolakisa keno yo oza mokolo lupangu oza na droit ya kosala salongo liboso na yo awa oyo oza pembeni ya prince nde ayaka kosenga yo ke alinga atia conteneur neti azomona conteneur wana na ngambo bazosala mambo ya baparis foot wana maintenant atia mpe conteneur te apres ake kofunda nga ntango afundi nga tobandi kosamba après mikolo aye soki akendeki epai ministre provincial ya affaire foncière bidingi e bapesa ye contrat de location na contrat de location bapesaki ye po aya kotia conteneur na ye atiaka mpe conteneur te atonga ntango atonga ndako commission ya destruction anarchique ya hôtel de ville ya province de Kinshasa et procédaki na ba démolition ya ba construction anarchique babuka na baneni babuka na 2011 babuki na 2011 depuis 2011 ti lelo olie afunda bato babuki mais yo komi menacé par quoi azo menacé nga bala mingi a menacé nga plusieurs fois na ko plus de 10 fois kombo na ine kombo na Koindama Mazewa Ose Koindama Mazewa Ose Koindama Mazewa Ose asala gani bon à partir tant que somba mapango na 2005 tozotamba na tozobenga ye maître avocat mais toyebaka te ke azaki avocat aza na cabinet asambela bato na quartier oyo aganya baprocès po toyebi baavocat oyo yeti na yeti awa honorable Toussaint Alonga maître avocat otomata makambo ya mokonzi moto alonga procès bayebaka maître avocat na baprocès ya makasi nde tomonaki me mata na bacour constitutionnel na badossier ba 100 jours bomoni ke avocat telemi pendalaki toge tomoni badossier ya banani bakamwe na sapu tomoni badossier ya bavital camere tomoni badossier ya honorable Frank Diongo badiomi ndongala tino obenga ye avocat kaka mpona kombo toka avocat kaka quartier bon ndenge toyebelaki ye mais na 2014-2005 nde asilisaki na yelka mais na 2005 wana tozobenga kaka avocat aza kuise na ba trafic d'influence chaque fois soki afundi nga aza kolakisa carte que je suis conseiller juridique à Tango Fort. Je suis conseiller juridique à Tango Fort. Ata yo moko papa quand même. Ça quand même. Otangi mingi ti. Komboko ekufi na intellectuel, bato batanga na ba Sorbonne, bato batanga na ba États-Unis. Tu peux me dire que non ndengo mona ka général Anis Tango Fort. Représenté à FARDC papa. Ce qui muto aza conseiller juridique ya général nde akoya kotonga mabele
Pe yo moko ozoloba keno aya kosenga yo. Yo oza na lupango pembeni ya prince. Aya kosenga yo. Atia conteneur, on a moni conteneur wana batie à Paris foot. Mais les lois économiques que nous lupango économie yaye. Pe azoloba keno asa conseiller juridique ya général tango fort. Azoloba lupango eza yaye. Bateke soki moto na yeto yibi moto na ya tekela yete. Afundanga d'abord dernièrement il y a que ton copette ba tol a séquestré biso pendant 2 jours. La guerre se plaindre et pas ya beaucoup mais il y a limité le col Douglas le col la kengana sa administrer na ye des administrateurs nanga amoni mabe akenda ofanda biso na Douglas na 4e mairie azaki na procureur azaki soutenir na moment wana na magistrat moko boka butikaki dossier wana bafondi biso na no mesa ya limité mais bakanga kanga na salaka 25 jours na prison. C'est ça que bandi baba va confirmer que il joue toujours avec des influences. Procureur ou a prêté seulement qui a pour défendre les colos mais il y a pour découvrir une ligne qui non procureur a soutenir. Ye moko bana na ba yakolo ba muto eza dossier aza makasi. Siko batikanga ndeni. Tokomelaka procureur général de la République Mukanda pour basenga dossier ezala en communication. Magistrat wana santateur mais procureur tant monaki ndema puisque procureur monaki dossier est vite. Il fallait barrer la kisenga. Magistrat wana boyaki. Magistrat ta boyinga abatinga na prison à 25 jours à partir ya kota prison. Na kota prison ça 25 jours. On a place. On a place. Que des descriptions méchantes. Magistrat Mobo, la faut commencer à attendre un document, na kota ba kombo na ye. Pour la place au Kendaki prison. Na Kendaki prison. 25 jours. 25 jours de description méchante. Na beaucoup mais ça limité mais bakanga kanga. Po ayaka ko longola ba tolo ba betaka wana. Tango ba tikinga ezaki magistrat na de procureur général de la République. Tango tindi document kuna procureur a mon bongo mais asali que ba pesa nga libérer ngai provisoirement. D'ailleurs, ndenge bakanga kingai ezaki ndeni. Liboso batindi mandat de comparution. Na kena sambi. Tozo zela siko magistrat na lebenon na routine d'invitation on a bossé la confrontation. Na moment nazo zela invitation pour la confrontation na moni bala moko mandat d'amener. Mandat d'amener ta na kekuna na bali ko sama na tuni magistrat. Yo lo bako kotinda la invitation pour ya ko se confronter ndeni na moni mandat d'amener. Abeti monoko. Ay ko bali ko songa ndeni alloué mutu ana alloué keti. Te ba makingai na prison. Na kati ya keti na moko. Bakoke pe kosalanga mabe na nzela. Après wana esili likolo ya fundi ngai o naza ko occuper illégalement esika na ye na tiango na lieu de repos nazo fanda komi garage nazo teka na tie dépôt ya ba makala na tongi pharmacie na mire nettoyer ni o eza mire lopango na ngai tikala ko zala mire nettoyer na expliquer magistrat et puis nazaki na magistrat le beno kende lundi bozonga na mito dossier pa fundio na place ni fotanga ka papa na place na samba place ni no dossier oh nazo ko na 4e mairie na 4e mairie kana parti à 4e na 4e mairie motif fini oh occupation illégale et description méchante oh nga na yebite après dossier za na maboko wana eza na maboko ya magistrat KM magistrat wana bengsinga lendi magistrat ta bengsinga lendi alobi mutu wana aye atomboki makasi alobi na pesi mbongo na ngai ebele koma botiki mutu wana azonga déjà za na mbongo kaya kopesa osiota bofundi mutu basa moi il faut pas comprendre tango akabila ezalaki bongo oza na raison na yo mais bazwi mbongo bapesi c'est-à-dire bakanga yo sa kosambisa eza bien kofunda mutu mais la cabia bossa la confrontation va sambisa na mutu pe bossa appelle descente sur le terrain ya kota appelle lupango wango oyo ya somba oyo zo occupé awa na moni ni anga na moni ni ata boutique na moni ka fana lupango na yo nde eza liboso ya prince yenda senga kayo atia conteneur wango atia ti ça dit lokola aza mutu aza na quartier aza ko envier liboso na yo awa tout à fait c'est ça. Bato bakotana bilili bandeko na ngai eza bien kozala pe chrétien toza na pays moko laïque soko otali na Kinshasa ba église eza ebele mais nazo comprendre te ba église etondaka plein ba bar pe ezotonda plein mais aussi ota motema mabe pe ezotonda ebele
papa na ngai Lindama na document oyo ya ye oyo natiraki levé copie baza kosignifie mpe lisusu ke cet espace c'est une prise publique c'est une voie publique ye moko mpe akomelaka ngai correspondance aza nango na kopesa yo ke devant votre parcelle. Mais maintenant, économie devant ma parcelle, économie qui est parcelle naïe. Que naza ko bimela ko kota na kati ya lopango ya ye. Na lingi ota la caméra. Eza mokola mukanda ozokoma. Ota la président de la République. Ota li bourgmestre ya limité. Ota li gouverneur Champigny Mobilambaka. To combine état de droit. Oyo meme mwana muke okomema ye lokola ntabati ata taba soko otie na singa soko aboyi kotambola okotika ye lelo soki problème ezwi yo oza deva papa na biso Lwindama po azosala yo trafic d'influence ke aza na Adolphe Muziki aza na général Tango Fort soki lelo likambo ezwi yo mokili eyeba po image oyo ekoleka na télévision okenda tiba makala mpona place oyo le compteur lupango na yo eza bien a uniforme lepo osomba yango motu moko azwa problème na yo te nalingi obimisa maloba lokola mobali mokili eyeba a partir ya lelo ke soki likambo ezwi yo soki otiki bana na yo soki otiki mwasi na yo to likambo ekomeli yo libota na yo eza na mutu moko songolo otanga kombo na ye oexplike bato likambo oyo tokomi wapi lekiti awa soki nakomi awa na mission ya tokomi wapi eza pamba te natongisami mingi na moto ekwindama mazeo ose nakofundaka ngai partout mpona esika na nga nasengi na chef de l'état oyo ainstauré état de droit oyo alingi changement de mentalité mpona baantivalere nyonso oyo baza na mboka todenosaka bango yango wana na ye lelo kodenonse na makambo ya motu oyo makambo asalanga nkombo na ye oze kuindama mazewa babuka ndako oyo na 2011 mpona construction anarchique ngai nasomba lopango na ngai en bonne et due forme naza certificat d'enregistrement na ngai depuis 2008 inattaquable nasengi na gouverneur de la ville nasengi na bourgmestre ayebi mpe dossier oyo bien eza te ke makambo nyonso tuitizaka kaka chef de l'état puisque ata liboso ya lopango na yo jamais chef de l'état akoya kokombolela yo mais na baservice nyonso gouvernorat service d'urbanisme et habitat affaires foncières puisque eza badocument oyo azwi en fraude aza na document cadastral ya location ya esika oyo mais ngai naza na document authentique certificat d'enregistrement inattaquable mais moto azotongisa ngai azofunda ngai partout afundi nga dernièrement afundi nga mpona tiaka pharmacie afundi nga ke na tia pharmacie na mire mitoye toza na mire mitoye te mire eza yanga moko esika oyo eza babuka eza na balabala eza liboso ya lopango ngai te nakobénéficie na esika oyo yango nasengi implication ya baservice compétent d'urbanisme affaires foncières mpona bakita na esika oyo a concours ya bourgmestre afundi biso na bourgmestre ke détruire esika oyo tosalaki destruction méchante oyo natikala kosala te bakangaka ngai nasalaka 25 jours na prison mikolo nazoloba awa afundi ngai mpona occupation illégale alakisa ngai esika naza kookipe illégalement nake heureusement magistrat oyo aza na dossier aza honnête ayebisika moto wana akei komenase o napesi mbongo na ngai ebele mpona nini bokangi moto wana te botiki ye est ce que justice na biso ezali kaka koinfluence na ya corruption makambo chef de l'état zoboya ya bantivalere nde ezocontinue aza kuize na influence atangaka général oyo ayebani général monene na mboka oyo ke aza conseiller juridique na ye et puis aza kotambola na basoda azaka na bakasoda ya FARDC bacarde na ye ya FARDC baza kotambola na ye moto oyo aza na réseau moko ya bato ya mabe baza na réseau monene il faut kodemartele bango yango nasengi en tout cas implication ya chef de l'état na bourgmestre ya ville ya Kinshasa ayebi yango bourgmestre ya Limeta ayebi yango na nani gouverneur de la ville puisque ayebi dossier oyo te mais Timbuta gouverneur ya kala ayebi dossier po akitaka ntina sika oyo ntango bayaka koinokire na régie des eaux oyo eza pembeni na biso ayebi dossier oyo nde bakodona moto apesa ye document
ya urbanistique ya prise publique kaka ye mutu wana nde atinda pe mukanda ya démolition asalaka document ya démolition et puis musala ya ministre wana ebebaka kaka pona dossier oyo oyo azo continuer te lelo oyo konyokolanga afunda ngai plusieurs fois afunda ngai lokola même ba menace de mort mbalebele c'est-à-dire amenace ngai mbalebele akangisaka mwasi na ngai na neve na ngai na ba dossier oyo na parquet basalaka 2 heures afunda ngai na matete soki 5 fois atinda ngai na Gombe atinda ngai na brigade criminelle na 4e mairie lokola eza esika na ye koma bilanga na ye po influenceaka justice apesaka bambongo apesaka babiloko nyonso na kofinga soki nakufi ou bien likambo ezwinga au moins nazwa mort normal mort naturel mais soki likambo ezwinga eza moto po amenasanga banda kala amenasa kombo na ye kuindama mazea ose ba image pe ezali ba image pe oya ya komenase bana na ngai ezali puisque bana batindelaka ngai yango ntango azali komenase bango ba image nyonso wana ezali na tokopesa yango na tokomi wapi na ndeko Eliezer basonga bango abalanse ba image oyo ya ye po soki nazokosa ke amenasaka biso. Merci. Je pense que non ezalaka bien kozala congolais petango ozosala makambo mosusu conscience na yo moko elobaka. Je pense que non motokola Adolphe Muzito akozala na bato pembeni na ye te ke baya kosala bamuzoba neti yango. Je pense pas. Lelo Adolphe Muzito azoluka koinstalle parti politique na ye lobi bavotele badepute bavotele na président de la République ntango se présenter. Mais eza mawa ya kotumona ke non mutu moko tele oyo ndenge na yoki ke azoutilize kombo ya honorable Muzito parce que non yenda azotinda ye non to komona en général à Miss. Je passe papa Lwindama ozana raison na yo tango kolanda image ya koya pe ko expliquer opinion place oyo eza lokuta oya ko senga ke otia conteneur yango po tia kate po ezalaka nango parce que eza na place principale pe ekosala mawa ya komona parquet ya 4e mairie oto mo ndenge babongisi yango vraiment bazo faire kotombola mibeko ya mboka kosambisa bato keno lelo 4e mairie ekende sango mabe na témoignage azopesa neti na likambo akokende makala mpo na nini mpe asali soki 24 jours 28 jours eza mawa mingi ngai nasali na nga mosala mais mokili ya bato ya nzambe atutela yango toloti me na bato mibale 2 personnalité wana général Amis Tango Fort et Fumupa Adolphe Muzito eza mawa ya komona lelo na télévision balandaka mutu moko boza pembeni ya Adolphe Muzito oyo aza kose prétendre kozwa lupango mobimba kutu te papa liboso ya mutu meme lelo soki moto alingi abénéficie place oyo eza mokolo lupango oyo normalement mpe oyaka kosenga yo tia conteneur ngai nasali yanga kaka mosala naza na te ya kosala commentaire ebele te makambo nyonso alobi eske akosi mpe alobi video ya yo papa Lwindama ezali lelo soki ata yoki moto pasi toki likambo ezwi ye ekosala oyo esengo na bato bayebi yo comme maître avocat to comme conseiller juridique ya général Tango Fort to conseiller lisusu ya Adolphe Muzito Fumupa batala image na tokomi wapi bazotanga kombo ya papa Lwindama mpe batala video boye oye komenonce bana ya bato eza mawa eza soni tokomi wapi na papa Lwindama. Merci. Boyebaka soki nasali émission libanda seka likambo ezali bayaka vers nga po bazomona eloko moko liboso na nga to na mutu na ngai bomoni papa aza liboso na nga toza na Itaga 120 eloko honorable Eliezer asalela ba congolais oyi kowela na Eliezer Tambwe oza député oza politicien mais miroir ya ba congolais nde yango oyo Itaga 120 ata olali ata obule ata obude mukomuso ko kanisa to komi wapi papa na ngai mbote papa na ikoyeba kombo outi wapi pe eloko nini ememio a kombo na ngai be na malaka François navandi na Kimbanseke
kaka na Kinshasa wa eloko ekomisi ngai awa la fois dernière na utaki koleka awa pona émission oya mwana na ngai bauta koboma na mobali vraiment nalelaka lisungi na bandeko vraiment naza ko remercier na no chaîne oyo puisque yango esalaki kena koka kozwa lisungi na bandeko o basungi nga ya kokunda mwana na ngai o babomaki mais la plupart ya batupe o basungi nga la plupart bazali banda ya mboka merci mingi na ndenge basungi nga vraiment nzamba pambola bango mais ya pasi ezali nini na mwa lisungi o bapesaki ngai na kokaki ko s'en sortir te kotala ba frère nyonso to ya ba morgue surtout yango nde lekelaki na ba nyonso tout mais tango na komona na komi na suka na tika na banyongo na minito na zolo bobo na kombo ya nzambe déjà batu misusu bandiko ya kosenga nga banyongo mais nga pe nazo sala te vraiment na ebite na kosala ndenge yango nazongi kaka lisusu awa kolela soki vraiment mawa ezali kaka na batu na mitema basunga nga kaka malgré tikali ya mingi te naza na ba papier oyo ezolakisa nyonso oyo kobana na transparence pona transparence oui oyo nyonso tu eza makambo ya morgue oyo morgue oyo yo mokolo babimisaki ebembe ezali yani na pompe funèbre assistance sociale modogo mbelolo na Kimbanseke nyonso tout reste ezali ya nyongo na on a defaki quelque part. Maintenant nyongo oyo koke avec précision nyongo oyo na mitio il faut au devoir bakolo nango eza combien? Bon nyongo ndenge na sali calcul awa na pompe funèbre eza $145 tango na ekotala awa na on a défi quelque part et puis si $170 donc 145 plus 170 315. Merci bandeko nalobaka toujours oko boudie soki likambo ezuyo ndoko yeba place nini moto ayo waka libumu pasi ndayo waka posa amela Kongo bololo aluka kisi ya komela eza ba Congolais nde basali Eliezer azali Eliezer yango na yebisa bino keno soki bomoni keno mona mboka Eliezer atengami boza na droit ya kolobela ye po amisali ye moko te sentiment ya chien to komi po bino botala kango yango bomoni papa alongwe ki mateke boyebi ba réalité ya mboka na biso plus surtout ebembe oyo keno ba bomi procédure eza na l'état congolais ezalaka ndenge nini bakangi koto morgue ezotanga mikolo na mikolo ya kofuta papa ayokaki soni te aye na tokomi wapi muto ayambaki ye ezalaki Didier Kiku nga azalaki na déplacement na Sankuru tosali appel yango nalobaka toujours mboko oyo olongoli 18h Joseph Kabila ozui arrivé à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État soki tolongoli diaspora mboko ekufi nalobi keno tango nazoloba boye namoni pesa moninga sourire eza opération autolacé soki natali na Angleterre namoni pasteur Félix Esombo aza pasteur moto alongwe Kinshasa mais azotea liloba nzambi soki natali namoni pasteur Claude Kabundu Alessa soki natali namoni pembei na namoni mama Angèle nalobi keno bato baza ebele ba PDG Kabati ba PDG Lesta Pacific Hotel bato ba kroaka na komba ya mona mboka Eliezer soki natali bato ba kroaka na Epenge Fofana ba PDG Edox Dieka ba PDG MMF ba Papi Chako Cashman soki natali baza ebele ba président Vicky Owanga pour papa oyo a se retrouvé na $315 eza jemuki na lobite ke mutu moko nde akotina mbongo mbala moko soki omoni keno makoki na yo ezaleli itaga 120 oye okuta Amos Lubaki tokobenga papa azwa po lelo soki ami Jembisi soki ami Bobi ezali sumu moto musu akobima na mbongo a cercueil to salisa ye tango aza na bomoi mwana na ye abeli malaria te
mwana ye abeli typhoïde te babomeli ye mwana na ye ya koboma lelo mwana nde Faraz wa charge ya papa papa akomi kokunda mwana na ye na mbongo ya kokongola na mbongo ya kosenga nde sentiment ya musala oyo yango na koza na sentiment ya kosala ba distraction komela bamasanga kosala bisala sala me akomona na age na nga boyi nazolobela mboka papa oyo lelo soki azwi $315 bozomona ndenge aza kolela komona papa boye aza kolela aolela mpona sentiment te mwana oyo ifalaki azala avenir na ye lobi tomoni Etienne Tshisekedi akufi mais mwana na ye chef de l'état c'est-à-dire avenir alobi eza jeunesse aussi longtemps mwana mboka Eliezer Tambwe azokola epenge Fofana aza préparé ya ko défendre Eliezer Tambwe yango na lobi keno tango ozozwa makasi ya kofinga Eliezer Tambwe ko critiquer Eliezer Tambwe mais botala makambo Eliezer Tambwe na mito aza na parlement mais ba solution so tozwaka naza na kondima na bokasi ya ba JFM service na bokasi ya ba Richard Pangi ya mama Pauline maman nanga présidente ya RDC Monde pasteur Félix Esombo en Angleterre association Larou oyo ba congolais o ba se trouver na kati ya Angleterre mais ba sali lisanga ya kosangana pona kosalisa bandeko na bango na yebi keno 2 jours ezebele 3 jours ezebele est-il que vidéo oyo ekoti na YouTube na yebi ke Amos Lubaki to ko benga papa oyo pe akoremese ke azui $315 oyo ba preuve ezali boyebi na Kishasa moto to ayebi moto akufa bakunda ye bato apoto mwana atanga bato apoto kofuta loyer bato apoto moto akota na hôpital bato apoto pe boko sutuka dans quelques jours okomona epenge Fofana nazolota mikolo ke mwana poto moko apesinga penda voiture na bureau na Itaga 120 parce que komona kotel sa image à Sankuru mais naza menacé na kote même sur nazo lingana zo transport baki ko alevenga présamba liboso te boyebi ke mentor nanga Eliezer Tambwe bakangai na bureau à cause ya kolobela Sankuru koloba keno diamant moko ya munene kangami vérité kotika la vérité Eliezer Tambwe akenda prison asala 1 semaine balalisa ye plus de 4 jours na parquet oyo esali maraté mais ça mais pas mon amboki Eliezer ata kolinga osala Eliezer Tambwe mabe mais comment on mutu kolela papa mukolo boye pe solution zwami parce que mon amboki Eliezer asala Itaga 120 bureau tokomi wapi papa nanga ozani loba suka ya koloba merci le lobeko zanga te ezana bato mingi même ata tang batala kinga na chaîne ebele batiola kingai pona nini faut kendo bima na chaîne na ebisi bango naza komi tala mais alors c'est que mingi bamoni yango eza likambo ya soni likambo ya soni po bango baza na bodwi mais pas nanga na moni yango likambo ya soni te eza likambo ya koluka lisungi yango wana nakoyoka soni te yango nazo continuer koya puisque lelo na age na komi banyongo nako ko raisonner mingi na raisonner mwana na raisonner banyongo nako piquer pe crise soit nayiba na age na ngaso na ke prison na ko sala combien de jours sans que na kuta na liwa yango malamu na lela epai ya batu oleke nayiba oya moni ke nazo sala likambo soni merci esengela ki asunga ngai pona koma na niveau te mais lokola sungi na yenga te atikane ko chola ngai puisque pasi oyo eza na mutu ye moka mtayo kakango liloba na ngai suka ngwana numéro na ngai kana opesa 089 520 69 71 089 520 69 71 na Kimbanseke quartier Ntsumabwa vers cimetière mais avant cimetière. Merci honorable Eliezer Azanaye député national Eli Yalukunga mais mandat nae pouvoir nae PC à défendre les 26 provinces ou les 11 provinces yango na ko remercier mon amboka Géry
Nako remercier Amos Lubaki. Merci. Amos Lubaki. Monteur professionnel ya tokomi wapi. Moko oaza jeune oazo sa la fierté ya Ista parce qu'il attend qui na Ista. Puis je me rappelle Amos Lubaki même ndenge ba sepela ka diplôme a sepelate. Ezai ko uta na collation ko ya commenter image ya honorable Franck Diongo comme député il y a 2011. Ndebo talaba. Preuve to makambo o tout ça kana to komi wapi. To komi wapi eza sacrifice. To komi wapi eza ko servir d'abord peuple service na biso ko servir d'abord nation. Mais yo motoye pour un intérêt yo mo regretter. Pour eza d'abord travail d'abord. Nake ko risquer liwa na loja ndebo zomo na vidéo ana à cause ya ko défendre mwana ya 13 ans pour na kachine ba beti masas mais esimbité nde na sengi vidéo wana ezalaki bongo po boza ko tuna vidéo tomoni oyo nini ezalaki ki ko défendre nde na betami pe baligotenga esalinga esengo pona na lobeli mutu pe na dimi baligotenga mais et après batiki pona défendre qui vérité. Merci na batunyo so basouetenga joyeux anniversaire na kozonga simate na ko défendre tina souku. Merci.